Bonjour à tous, j'espère que vous êtes malam. Nayebi ke biso nyonso toza malam. Mama pasteur alingi aloba, lelo ayena sango kitoko boko sepela nango. Bozo abakiti kaka nde tovanda na église, bovanda bozo abakiti, bovanda, bopusa na liboso, situ na baya liboso tovanda. Toyoka sango malamu. Sango eza na kati ya Congo démocratique. Biso tolobaka munoko oyo, biso nyonso ba Congolais tolobi ba Congo te, ba Swahili te, ba Luba te, biso nyonso toyokaka munoko oyo. Tovanda toyoka sango. Na kati ya Congo, mwana moko abotami, mwana kitoko, mwana zana tala, mwana maele. Tala ya makasi, mwana zana don ya ba théâtre, mwana yebi koloba. Bana baza ba futur journaliste. Ya tango biso tokonuna tovandi, bana bakomi kosala. Mwana wana sepeli singa mingi na kati na mona kie na TikTok. Naza na video na ye, nazwaki na TikTok, na kotia yango, na loba nano makambonga laza nango na kati ya motema. Bo melama ya piyo, bo vanda, bo yoka sango malamu. Sango kitoko makasi. Avana banda nyonso, nalingi na pesa nanu, batu nyonso balingaka mama pasteur. Mingi babenganga mama pasteur kake, menaza apotre Julia Faya Kangoni. Batu nyonso balingaka mama kake, batu nyonso balingaka mama kake ya Nzambe, bango so bakomi ba kake ya Nzambe. Bisika nyonso bokotambola moto ezopela, kake ya Nzambe. Yoka sango. Nazali kopesa mbote na ngai bipai wapi na Nord Kivu, na Goma, epai ya musali na Nzambe ya nguya. Azokamba na eglise ya EPDF Fire, yoka kombo fire, moto, kuna liseki ezate. Kombo na ye Jean de Dieu Lugero. Jean de Dieu Lugero, Nzamba lola pambola yo musala kitoko ilongo na Amani Gentil. Bango nyonso baza na EPDF Fire na kati ya Goma. Nzamba pambola bino, famille na bino nyonso mobimba. Bila na kobosa na lisusu te na kati ya ngole pa ya père spirituel nanga Daniel Ukalala Kiako. Homme sérieux, charisme vanda, munoko Nzambe. Nzamba pambola bisiko zali libota mobimba. Na mama Clara babengi étoile mosali na Nzamba tongo. Mama wana soki atemi liboso, ozomona ba étincelle ya moto ndenge zo paza na ba demo bazokima. Na kati ya mene na États-Unis, Nzamba pambolo bisiko zali mama étoile nanga, Nzamba peso bokasi na mama nangai na kobosa na te prophétesse Iza. Na papa bana, papa Pedro na bana nyonso Nzamba lola pambola bino. Na kobosa na te musali na Nzambe ya tongo wana mama nanga abota ngai. Mama tete nanga, mama Thérèse nanga na papa na biso elongo Nzamba pambola bino. Apesa bino vi molai. Nzamba azana bino elongo. Azali ndoi ya mama nanga yango na bengi mama Thérèse. Mama tete nanga azana kati amen. Na kei lisusu na kati ya Kinshasa epa ya prophète des nations. La bouche autorisée. La bouche autorisée. Prophète Miché Kilolo Mwanza. Nzamba lola pambola elongo na mama. Musala kitoko. Ba prière na bino ezokoba. Na ke na Afrique du Sud, na Cape Town, na ke kokuta mosali na Nzambe ya nguya. Moyembi ya tongo. Moyembi ya tongo azoyemba. Yeso ki abandi koyemba, biso nyonso ndako mobimba tokoti na adoration mona pe Nzamba azosala. Frère Blaise Zinga. Na kati ya Cape Town, Nzamba pambolo papa, courage na moni clip na yo, elinge bima na mona kaka extrait muke na sepeli makasi. Nzamba pambolo makasi na sepeli makasi. Apambola pe libota ya Kangoni. Mutu nyonso na kombo Kangoni, Nzamba pambola ye. Kombo wana eza kombo ya lokumu. Ezala na Kisasa,
ezala partout au monde bakangoni nyonso nzambe apambola bino nake na kati ya Luanda mama moyindo na nga nzambe apambola yo bisika ozali nzambe amona yo kaka na kati ya Luanda apotre ya nguya babengi ye ntoma nzambe apotre Junior Kasea ono nzambe apambola yo elongo libota no nyonso mobimba eza na kati ya Congo démocratique na Kolwezi nzamba pambola yo bisika ozali na bao baza na bengela partout na bao mususu bayebi nga na tangi bango te na kotanga bango mbala nsima nzamba lola amona bino na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg epai ya mamu international mamu wana na lela yo danze koba musala kitoko mamu international Mama Mireille, nzamba mona yo penza mamu international. Nasina sabona na chaîne na yo kala. Pona yebi loba makambo bien. Yango bandeko nanga na lingaki na loba na mukuse. Toza na mwana moko aza na talent makasi. Mwana wana na mona kie na sepeli makasi. Yango na lingi na loba na bino bandeko na biso. Totala makambo mwana wana. Ata muke bozo sangisaka. Bo découvrir famille ya mwana wana mwana wana tangaka akota classe mwana wana za na avenir ya kotonda avenir kitoko mwana wana kosunga mwana za na talent mwana koki kozala journaliste soki omoni façon azo expliquer non mwana non mwana wana namonaki na sepelaki mingi mais siko bana ya boye bino boza na bambongo ebele bino boza na bambongo ebele etonda bokoki koinvertir na mwana wana bo investir na mwana wana akopesa lokumu ya Congo un jour bana boye babotanga bazala ba génie mais ozomona azovanda na mboka classe ya malunga eza te baparent peut-être baza na mbongo ya kofutele classe te baparent baza na eloko te mais biso oyo toza nango ata muke topesa mwana wana atanga boti ata na internat atanga classe un jour akoma mutu munene mwana wa kotombola bendele ya mboka na biso totikaka makambo ya boye te eza na makambo mosusu bato tikitoki eza mabe tikitoki bato bazokota kuna n'importe quoi te tikitoki eza na makambo ebele eza na mutu mosusu ayebana te aye koyebana na tiktok mutu mosusu na kati ya TikTok atekaka biloko na ye na kati ya TikTok asalaka makambo mosusu aza na baproblème ntango akomi na TikTok baproblème esili akomi bien na TikTok tozodécouvrir batalent ya bato ebele mwana wana peut-être nzambe na ye aprépara vie na ye ke un jour akobimilaka na parti ya TikTok peut-être ndeko na biso wana filma ye eza kaka nzambe nde moto atinda afilme mpo mwana wana yebana pour ceux qui tokoti na TikTok mwana wana yebani makasi mwana wana zosala succès na TikTok a moyen zate tina babikolo mususu neti nga babikolo bamboko tozali bazotuna nga mwana wana zoloba nini na bandi ko expliquer nga kutu na kobongama mpo nasala yango na portugais mpo na bato mususu bayoka yango mwana wana sali succès mais eza succès ya pamba te mpo bato mususu bakomi ba message mpo nani akende kofilme ye te bakongole bandeko nanga botika biloko ya motema mabe est-ce que papa nasalaki mabe soki afilmaki yango mponi bozaka motema mabe boye jalousie ntina bana mike soki afilmaki yo oyebi sa mosusu saint esprit nde moto akotelaki mpo afilme yango mpo mwana wana ayebana un jour aya kosunga biso tozobongama mpo tobanda kosunga mwana wana koma yo koloba kotinda bamessage mpona nini afilmaki ye anyokoli mwana te anyokoli mwana te tata wana azaki maele sagesse afilme mpo adécouvrir talent ya mwana afilme mpo adécouvrir mwana aza ndenge nini me nazokamwa mpo na nini bato ya mokili bazalaka boye mpo na nini bandelo biso bakongole motema mabe na bisika motema mabe komi lokola mai ya komela motema mabe tina michopo jalousie tokende motema mabe tokende bolingaka moto aprogresse te soki aprogresse kisi makambo mabe moto alata malamu mabe moto atanga mabe otanga te mabe okoma pauvre babandi koseka yo soki nzambe apamboli yo okomi na mbongo ekomi problème siko natunaka bandeko na nga bakongole bolingaka nini
mutu akoki kolata lisusu te mutu abala ekomi ngambo abala te o abalaka te molimo ya seliba evanda ye abali lisusu o mobali yango nini ya malunga abota o azobota bana le 15 aboti le 30 aboti oyo nini Congolais yango olukaka nanu nini na vi na yo bino ba Congolais ya motema mabe bolukaka nini bolingi nanu nini tosunga bino na makambo wana mwana wana soki bafilmaki basalaki malamu soki bafilmaki tolinga toyeba ndenge nini tolingaki toyeba mwana wana tolingaki todécouvrir talent na ye ndenge na badon ya zanango bandeko biso bakongole botika makambo wana bozala na bolingo yango bozolinga ta kosunga ta tokende na bageri te mpona motema mabe eleki motema mabe koma bazotambolaka nango monika nde tobelaka mai mposa mai omeli nde bo motema mabe ekoma eza bien te en tout cas papa yo filmaki mpona yebi kombo te na ya mwana nzambe apambola yo osali malamu yango nazosenga na communauté congolaise tosunga mwana wana ata muke bino nde boza na Kisasa boluka moye boyeba bisika mboka oyo mwana nazali ata muke bilamba oyo moniki ekokaka yo te ya bana bomemela mwana wana eloko ya muke bomemela boyeba pe vi na ye eza ndenge nini bodécouvrir baparent na ye mwana tanga aza na tala monene un jour akoma moto monene bato abonde elobi omoni mpe batomboli drapeau likolo eza lokumu mpo na mboka na biso ngai nasepela na bato batombolaka drapeau na biso asali likambo drapeau ebandi kopepa likolo ebitala congolais nasepelaka makasi eza bongo yango na ngai nasenga na communauté congolaise tosunga mwana wana toza na motema malamu ya koluka bisika nyonso azalaka epuis na remercier mpenza ndeko na biso ya mobali oyo afilmaki mwana wana nzamba pambola yo koba kaka soki utina bamakambo ya boye esalaka kaka bwaka kaka na batiktok totalaka yango nazwaki lelo nazwaki décision na bino naloba makambo oyo bato nyonso bayoka ngai toyeba lolenge toki kosunga mwana wana ngai naza na adresse ya mwana wana te adresse ya papa wana te bino boza na Kisasa bosala tu boluka adresse ya mwana wana po tokoka kosunga muke ya $1 $2 tosunga biso nyonso tosunga mwana wana toyeba soki atangaka toza na posa bainformation ngai nakotika numero na nga telefone ekozala wana moto nyonso aza na posa solo na nga abengi ngai nde eloko na ngai naloba en tout cas bandeko na nga bolimbisa nga peut-être na lobi na dépasser bamon eza suite ya ma comportement bandeko na biso nde ezosala biso bongo en tout cas nasepeli makasi ndenge bopesi nga temps po bosolola eza oyo ya bino apôtre Julia Faya Kangoni mosali na Nzambe nazali wana bosabone pe massivement na chaîne oyo ya Julia Faya Kangoni officiel botia ba like bosabone botia ba like et bo partager na bato mususu ekozala malamu po chaîne oyo ekozala makambo nyonso théâtre ezali film ezali santé ezali yango na kotia moi nzembo wana ebandeli botala babiloko toza nango beauté makambo asali salon de coiffure ezali makambo etali science ezali etali agriculture ezali santé pe ezali ba information ya monde nyonso ezoleka bisika oyo yoza na likambo na yo obengi nga oyebisi nga tolobeli yango mpona bato bayoka nasepeli na video oti koleka oyo tolekisaki bato batalaki yango mpe ebele bakomeli nga mama suite eza te suite soki eye tokotindika nasepela bato nyonso basabone epai na nga nzambe alola apambola moko na moko afongola baporte moko na moko bato nyonso bazosoutenir nga nzambe apambola bino bato nyonso bazolaike nzambe apambola na baoyo balingi ngai te oyo balobaka mabe mpo na nga kofinga nzambe apambola bino nzambe mpenza apambola na baoyo balingaka ngai te nzambe apambola bango mpo toyebi ke moi ntango ebimaka eponaka te nzambe na biso aza malamu mingi soki abimisi moi ezala ndoki ezala mutu mabe ezala mutu malamu ekozwa yango nalobi ezala bato mabe nzambe apambola bango toujours apambola mpe na bato malamu na bao basoutenir nga oyo balinga nga nyonso bapambola en tout cas nzambe apambola bana na nga nyonso spirituel
o nyonso onga na bota na kati ya molimo nzamba pambola na kobosa na te na kati ya Istanbul na Turquie bana nanga bazali kuna igeti nzamba pambola elongo libota nyonso bino nyonso boza kuna nzamba lola apambola bino nayebi ke boza na kati ya mabondeli botiaka ngai bobosana te bana nanga ebele oyo pe baza na kati ya Katanga mwana nanga aza kuna Grâce Senga Lukavu na mama Keren Mushid nzamba pambola yo vi molai bandeko nanga nyonso nzamba mona bino bolanda émission oyo soki boza na ba questionnaire botindelinga na kolanda yango. En tout cas merci beaucoup na souhaité bino semaine oyo ezala malamu pona bino pe journée malamu butu malamu na air nyonso ekokuta bisiko zali. Bye. Nadia Melite yango vie to zalaki na ye Nadia Melite nangate nzambe awe yo salani awe yo salani ngana wina na kolia makoki ale ngai bango na moni camion bango nde bazo ye bisanga toke masanga ngana boy ale vie to zalaki na ye telema na obeti yango ye vie yo ay matali kola mtuka ozo kende kenge nanga vie ngai badona vie ngai vie zogo za mutu vie zogo za vie nanga bado vie nanga yako mata yo mama la yo ami vie ngai yo mata na mtuka toke ndikasi zogo za vie ngai doza vie ngai pere yo odiembeli pona ndikasi odiembeli pona yango vie na tozalaki na ye na diembeli nangate ale kendo mata ba matela koto ale mata banda ko mata kasi olodi embela mata ale mata simba ale mata kuna likolo kendo kutabataba mata mata aw nyata aw ale mata kuna likolo o banda odi embela siko pwani na diembelite siko awe o mona ni awandeni o mona ni awandeni na moni kibino ngana zalaki na boye na zalaki boye siko na moni bino ngana zokene ale siko yo bino bozokende boye ngai na zomo na bino boye ale ngai be na zola na bino te ngai be na yawa ale ngai na lingina kene na ngai ale bino bokangi ngai na mutu ko mona ni ndenge nini mtuka na mona ngona mizu o mona ni na mutuka ndenge nini mboka eza kuna mboka yango ngana ngai nazo ye vieto to yaki to solola maboka ezali ngana yemsi ye vie ezali kisanu ni vie gene ya masa yemsa bango baya ye zori akutu ngale ale tuizi minini buji an atuizi ke ha belu kangi mine zaini be me na mutuka siko mona ni ndenge nini na mutuka mona ni ndenge nini na misu mboka eza wapi mata likolo